bonjour de partout. Par une gros bisous, salam, babi, ezabino, limadi, batim, babinasta, la chroniqueuse de l'émission Panza Poké, moi na Italie, moi na Milan, bambote, na batinyo sur la vidéo, na bambote, na batinyo sur la soupe na ba na Italie, ba na Milan, na lingi bino mingi, ba gros bisous partout, koza, ba na Congo, ba na Mokimo, ba na France, Belgique, Londres, bino tout ba salam, voilà, babi, bino tout bimaraka, to solaka, soli kamweza, babi, état de droit, vient la mission vitale, arrêter de éviter l'accusation des belles, monsieur Sombongo, milliers de dollars, 500 000 $, 150 000 $, bon, donc ils ont balaté l'accusation, ils ont belle pour le moment, aux état de droit, justice, alors ça, mais il y a un courage, il y a INC, courage, il y a petit nangai, Yannick Kimpiat, pire petit, à vie vital caméra, et pour niveau défendre la vital caméra, on peut y aller. Petit dans la mito, Yannick Kimpiat, azana va souci vie, na kati ya prison ya makala. Mingi robana, on te tope si vie vital caméra, courage, puis au bas nord. Tozaka wala tolanda mouvement makolo ya kini ndenge ezokende babi état de droit babi mbwa aswimbwa nani mbwa munene aswimbwa muke babi mbwa aswimbwa da babi avec notre président Félix Tshisekedi Tshilombo état de droit babi luande mutesa makambo da mingi obala ngote babi na miniti luande makambo ya justice nde mutu ezosala bambongo ezobunga ba professeur impayé bana kolia te malamu ezate ba chokolia malamu ezate ba soins médicaux malongo ezate na miniti au Covid-19 ezoboma ba pareil malonga na bopito ezate ba pareil respiration ezate o batu bakoki ko respirer pendant que ba mbongo ezobunga na caisse l'état pendant que batu bazokufa o ba mbongo wana eza batu to sengi ba konzi baza na bonne foi na miniti au biso to confiner ngaza na Italie na Milan to confiner mais dans la provision na bandaku na miniti au kutu so na sisi ko sa vidéo chari na nini na yango na ok ça ba chat parce que ba supermarché ça ba tout monde na mbongo ndako sombelo ko lia mundela ti confinement mais moi moyen ya vivre ça na miniti au na hôpital ba pareil respirateur ça ba soins ça donc ndako ko na miniti ambulance ko lokotanga ba kena na hôpital magé hôpital ça saturé vraiment mais toujours c'est un peu Congo a été comme on était Europe mais moi ba commenter la moyen de vie ba kondi ba tika na motema mabe ba chef ba kondi ba to baza au place wana bazo ba osela plus mabuna bango peuple zo kufa na minti au peuple ya confinement bato bana bandaku bana mbongo te maman ateka makala na ye pour faire vivre bana ye lelo otanda moi 2003 mipiko ateki pozo mbongo olesa bana papa moko abimaka na tongo akendaka musala akendaka kopa akendaka kayu pozo moya olesa mwana batie confinement papa wana aliaka na to du jour ako vivre ndenge ni pas beaucoup la bana eza passe confinement Europe na ya Congo babi différence yena parce que awa confinement awa bato bazolia bato bazomela bato bazosala nyonso vie malgré tout ça ba prison tout ça ba ndako mais quand même c'est différent mais confinement Afrique ndako nyonso tout est eza na capacité ya kosala provision ndako nyonso tout est eza na capacité ya kolia ya komela ndenge bato nyonso bazo vivre donc eza kaka na bato ndambu nde bazo jouir na confinement o mais la plupart toki kota bakingasani toki banjili bakimbantseke toki na bakisenso toki na ba makala ba bumbu ta musuba na musuba ozo ta lipa oyo te ta musuba na musuba ta na lipo ya kolia te vraiment bakonzi na partie ya nord nazo lela tozo lela bokende kotika ba don ba suka mboka na ba fe fond kuna sika ba komaka te na ba ngalie makuna na ba kindele kuna presque ba koma to mo ba don esala mamika na ba kobino eyebana ba komino eza un peu ba tiaraka to sengi ba fali pour merci na ba don bo sala ba ville biso ba weranson merci na ba don bo sala mais ba konji wana to zo ba don na bango to mo na ka ba musicien ba to ba gagner peut-être to pena bango mais ba osala ba œuvre ba osala ba don ezo mona na partout to zo mona ba image mais ba konji pourquoi pas ba osala ba don ba kena ba komino eza na fin fond ba kizi ba kala mukuna ba kimbangu kuna na ba samai kuna ba peuple eza les lots côté bako pesa ba don bato bazata na saki ata ya loso na mafuta bidon mafuta mbila bato balia et ça la biso passe et ça la biso passe baka makasi na kondima ba vaccin pas zo mbongo ba vimpisa so approche na bango la plupart ba konduana bana bango ba en Europe confinement na bango ba osela en Europe na ba conditions bien mais la plupart baza kuna ka bango moko la plupart bana batindika basi ba kimisa ba confinement écoute bango ou so ba na kini na ba conditions bien ba vivre même souffrance ou même pas et pour la ninte peuple congolais
vraiment babi état de droit et bando sa musana ngo bambongo o wana yiba ma wana vraiment et comme il t'a battu là ça la poursuivi parce que toi derrière justice parce que c'est comment se fait-il mot comme bakara parti mo ya battu ba sepela parti musu ya battu ba nyokoma est-ce que eza normal té eza normal te même mundela yiba to fa bamboko ba plus de 10 to moni mundele pe ya mo yiba kana même ko yiba ya mundele eza différent na ko yiba ya africain eza pas si vraiment eza pas si mingi to mo la sur Vital Kamerhe na ba prison peut-être tanga zo et ba teke un jour pour ça la réponse ya peuple congolais ko lela ko ba réponse ba prière la souffrance ça pas non quand même na juste faut justice na pas fait quitte hein et là ba vérité bandi ko bima ba secret bandi ko comme ba arrestation parce que bonne foi on est até kusunga peuple ba mbongo ba kokanga ba tebele ba konti biso ba kokanga ba mbongo na ba case na boy ko tanga ba kombo ba mbongo ba parquet ba mbongo wana po ni ko futa même pas ta ba médecin po ni ko sunga ta ba professeur to ba to mayele po un jour ko ngwana ba to malamu ba bima ba professeur impayé salaire malonga te prof moka utaka kimbante ke na kotangisa soki wapi na ba transport difficile po pesa peuple congolais mayele po ni ko kanta ba prof wana te bozo enrichir carabino mo bozo s'enrichir carabino mo ba mbongo bozo ba poche de bino vraiment ezo sunga te et ça la passe yango tika ta nzamba tele magistrat nzamba telema tribunal nzamba bandi ko sala na ba kontu wana o ya mauvaise foi wana ya mauvaise foi ba mbongo l'état ba comme ça ya bango kongo comme na moka ya bango peuple congolais pas ko lemba te peuple congolais kama bolongo na se ba bimboko esambela lokola Congo toza mingi te bato baolela la souffrance confinement policier balingi muta teka te muta bimate mais maman na teka nguba na na chaque la pilipili na matungulu akena okablo moment de tomate akata muke pa lesa bana confinement à 100 euros 200 euros ya la provisation na ndako wa petit confinement aussi là et ça la mao et ça la passe biso tona ba famille kuna c'est pas que famille on tout ko routine de la mbongo non mais et ça la passe côté la bande ko ba condition ndengwana vraiment état de droit et ça musana ngo et ne pas ceux qui savent vraiment ba courage quand la vie de Vital Kamerhe ba courage ceux qui sont innocents à obima so aza innocent en tout cas justice et ça musana ngo mais to sengi sous babi avant ba arrêter tout na landa ki ana na Italie na landa ki awa prophète moko alekaki na télévision alebaki que non JB Mpiana alelaka mwasi na etile bamida nzambe apesi message ayakobisa peuple congolais que JB Mpiana alelaka mwasi na ye amida tilelo elekaki même pas 5 jours na talaki émission na mbala moko na ko bakangi vie na biso Vital Kamerhe donc tous ba des professionnels parce que prophète baki nzambe alingi frapper amida to alingi frapper Vital Kamerhe pour na mwasi na ye vraiment la ministre bakangi Vital Kamerhe pe abala mida zo pe ofelete abala na mbongo donc tout le monde biso tout le monde ba image circulaki ke abala na mbongo siko arozon c'est la jibe mwasi ndenge nini parce que ça abala na mbongo siko yo na kata arrestation to ebite arrestation ane ko sala di 1 an 2 ans 3 ans 2 mois 6 mois car nzambe muta yebi na justice congolaise mutu yebi ba continuer ba koyeba ba juge ne ba koyeba biso ba to yebi to landa ka évolution makamne ezoleka mais na kati ya tendance ya arrestation est-ce que maman na biso amida aroza toujours fidèle na vie na biso Vital Kamerhe wana question mark maman na biso amida ako patienter so bakange bakateli Kamerhe 20 ans ako patienter so bakateli Kamerhe 5 ans ako patienter babi selon les on dit babi maman na biso akokara na ye ba manque te vraiment to ebité mais to ebité to sengi na maman Amida Kamerhe patience zala lokola maman Emi Koutino a patienter bambula na bambula ti mobali na zakina reso ti abimi yango ne motema ya ki maman asedaki te azaki toujours ko sambela toujours ko continuer ko soutenir œuvre mobali na ye atikaki na musala ya nzambe vraiment to sengi maman Amida cette fois-ci ko sala biso ko beli sa vie na biso AVC na prison te ko beli sa vie Vital Kamerhe AVC na prison te zala patience kanga motema zala lokola maman Emi Koutino moi c'est mon qui mon bébé telaki maboko pendant plus de 5 ans soki 7 ans mobali akota prison akanga nyoso avanda alela kaka nzambe ti mobali abima mobali abimi n'état malade à soutenir mobali ti mobali comme normal vraiment ba courage à maman Emi Koutino basi soso ba tozalaka ndenge wana ezala fier pona biso babi balingaka mutuka la tanga bisengo te Vital Kamerhe asali tout donc ozana ozanga le côté dans la minute en prison Amida to sengi en tant que congolaise en tant que ndeko congolaise cette fois-ci ko yokisa ba no sonité
tolingi toyoka su te vraiment que oh Amida boy toyoka kaka maman na biso Amida a toujours ferme, a toujours déterminé avant à cause de la papa Vital Kamerhe. Ce qui peut être prophétie à Nzambe, tu arrêter on tenait frère on a prophète on a ko lobake non et comme tant Nzambe vie jubel ngali récupérer moi ne so Nzambe mutayi to ko jeter. Ce qui peut être mobali to peut être sur zonga l'état jubel papa ba no to ko comprendre. Donc to ya vie na yo nous avons la chance nous avons sa chance maman Amida on passer message pour maman Amida nous avons sa chance moi je te souhaite à la bénédiction le royaume moi nous avons bala ya biaka donc yo nzela no ezala toujours ka bata malonga bata mbongo ba riche donc yo biloko nzoto bine sala donc tia biloko nzoto na valeur donc ça il a rappelé beauté na yo nous avons pas sur le coup on a pesa beauté a pesa taille pesa bala kitoko a pesa opportunité à côté na kala mibala bien mais cette fois-ci pour Béli ça vient de Vital Kamerhe AVC na prison te to sengi au confondre selon ba les gens dit oh ezo ba makeno Amida a concédé kata okoma ya boye kata okoma ya boye yo confondre batu nyonso ba okanti mabe pona yo zala toujours fidèle na vie na biso Vital Kamerhe zala toujours fidèle zala na patience malgré prison ça liwate akufite azana prison a obimaka donc zala fidèle zala mwasi malamu to limite yo ka ba témoignage malamu ti ana ba nord donc ça la pas si tant tout le monde a ba finga yo tant que ndeko moi singa pesa la nga passeport appela bana ba koli ou appela famille bata la so ba finga ka yo ba critique wana vraiment eza bien te wana beauté na nzamba pesa to juger ote eza vie na ko sala o lingi mais tant que ndeko congolaise conseil on na opesa on kaka zala patiente zala lokola maman Emi Koutino donc o eza temps peut-être ya confinement o nzamba préféré que vive biso Vital Kamerhe azana confinement na prison tant musuna ta prison pe kuna conscience avec bomoto makambo belé et kozonga ki bomoto ko sala a conscience tant akobima a oyeba ndeni ya ko gérer musala na ye pe a oza tuna motema ya ko soutenir peuple ya koza toujours derrière parce que nzambe autorité c'est utaki pa nzambe mutachaki na place wana donc asala ka pona libumu na été pona yo pe mwasi na été pona ba na été mais asala pe pona famille été mais pona peuple congolais nyonso ba mbongo wana obino ozaka nango boko ko sunga ba tebele et maman Amida pour dernier message na yebisa yo merci pona acte obiso to la nakiti na Europe a to monaki ya kotika ba groupe électrogène ba groupe ya nini kuna to monaki ba appareil politique à l'hôpital vraiment et c'est belle série midi et ça va acte à encourager continuer pour ça la pour le maman Olive Lembe ninga salaka aza on a toujours pour ko sala au mobile ne salaka te aza on a toujours pour ko sala alors maman Amida au mobile no Vital Kamerhe salaka te yo sala yango pour na lokumu ya peuple congolais pour na lokumu ya mobile na yo parce que papa Kabila ata ba finga na ye mais so mutatalika ba bonnes œuvres mutatalika makamalamu ba acte malamu au maman Olive Lembe salaka prière ko ba sala pa maman Olive Lembe kenda ba Kabila vous comprenez yo pe sala oyo papa Vital Kamerhe a sala kate yo zo place avec mon maman là ta passe ya ba congolais là ta passe ya ba africain là ta passe ya bano bazaka na kindele kuna na fin fond o baza pe mpa na eau potable ya komela te là ta passe ya bano bazaka na kitsuka na kimbati ke kuna leka ba cimetière là ta passe na maman Amida ozana mbongo ozana makoki ya kosala quelque chose pour la suka peuple congolais on ba courage à trop na bandeli le suka de kono nadi na partie Italie et que son azali qui sont là ya so pe na nani na mais na toute la benyo mama poza mama na boyi na bengo ya pour ba o nyaza ya non maman Amida to sengi na yo patience oyo maman Emi Koutino azaki na mingi ya on to ba belize émission Panza Poké dans la star merci de bana sur la vidéo na nga depuis Italie na pesi no ba mote ba famille ba connaissance bino nyo surtout oyo alingi azana contact na nga numéro na nga ya WhatsApp eza 0039 34 77 77 015 Facebook na nga plus na nga Dinastar Nadine Bantimba à l'Italie mususu za Dinastar compressor Nadine Bantimba vraiment l'émission Panza Poké et puis sinon bote babiso lisole za to marato Panza Poké nde ezara toujours donc voilà wana ezaki moi conseil à muke pour ndeko na ngai ya mwasi Amida Kamerhe vraiment to lingi te to ka peuple congolais a raison mais yo a toujours na raison garder bande babi ko céder to boy critique to finga ma ki on le kitango balaki sur Vital Kamerhe et anzo to na bandeli et a vie na vie
na nga na vie na nga na salaka moi si surtout o ya divorce ali boso nga na ko condamner moi si soka divorcer boy mais na comprendre que libala ya facilité mutu pas divorcer que na kutana na oyo vraiment babenga teke motema na e elingi donc cette fois-ci to comprendre malgré ba fingi o vie vital aza longi boy aza boy mais ondimi o bala na mutu boy par rapport ya beauté na yo par rapport à aspect bali mutu bongo c'est que trouver sika oyo motema na yo ba ete kimia ezali te na bataki oyo bana kutana ba bogar ba so ya ndenge ni cette fois-ci on se trouver pas vie vital caméra des places kimia ezali alors to sengo za na patience pendant temps na arrestation zala calme zala fidèle kanga nyonso battre la crédibilité avec na biso vital caméra. Ciao, ciao, il y a Bilo Dadina Star, Nadine Bantimba, moi en Italie, depuis Italie, Milan, je vous aime bien. Dans la période de confinement, il y a un morceau là. Pourquoi pas au sol? La sol, il y a toujours au sol. Merci, je vous aime bien. Gros bisous.